Bonjour les belles dames, j'espère que vous êtes très bien. Bienvenue sur ma vlog. Donc voilà, comme vous dites, toujours na batana biso ya Saint-Valentin, toujours na batana biso ya ba mourir, ba sortir ba mourir. Kaka ndenge ezalaka et tout. Donc voilà, wana ngai nazobongisa elongi na ngai na bi que ça fait longtemps que tosala make-up na bino. Pourquoi pas tosala make-up on a bino. Donc voilà, wana elongi na ezalaki vraiment propre et na tie oyo ezali primer et na ekotia oyo ezali concealer na ngai ya orange ya MAC comme bomoni wana mpona kolongola seulement ba couleur ka na se ya miso ndenge ezala mwa fatigue et tout kaka ndenge ekindaka biso bamama ok mais comme bomoni poso na ngai eza vraiment kitoko nasengi merci beaucoup na Grace Beauté yo na ngai vraiment tili fobo Grace Beauté yo na ngai tili fobo baboyi basali mokili na bango e naye kotia makeup spray apres kotia makeup spray na ngai naye kotia oyo ezali fond de teint na ngai ya NARS fond de teint oyo ya NARS nalinga yango mingi NARS ezalaka vraiment fond de teint moko vraiment kitoko soki oza moto oza na batache na elongi ubie soki oza moto oza elongi na oyo ezali huile NARS fond de teint na ye okozala décide apres wana naye kotia oyo ezali concealer na ngai oyo ezali ya LA Girl bobiki concealer oyo balibelle dame LA Girl concealer j'aime bien na couleur naosala na couleur ya femme et là natie mpe susu makeup setting spray na elongi na ngai avant que nabenda concealer na ngai ya LA Girl parce que bobiki concealer oyo ya LA Girl azalaka kilo donc nalingaka kotie mwa spray wana ya makeup spray wana pour que esala yango mwa ekomisa yango pete si je peux dire ça po epanzana malamu apres kotia concealer na ngai wana namonaki yango kombo oyebiki ezalaka vraiment trop pembe te e naye kobakisa concealer oyo ya pembe moke nabosani kombo ya compagnie oyo nalingaka mpe compagnie yango mingi nabosani kombo nango désolé mais concealer oyo bomoni natie ezali pembe nakotika concealer nanga mpona ata tolobata mpona 3 minutes comme ça atandaki nakomi kosala contouring ya elongi na ngai e contour nanga poudre nanga contour oyo nalinga yango mingi malheureusement mpe esili ifo nasomba mosusu je pense que ezali Queen Girl ou Cover Girl yeah eza Cover Girl that's the name ya poudre nange eza Cover Girl nalinga Cover Girl mingi parce que ezalaka vraiment trop mwindu te apres kosala contouring ya elongi naye kozongela concealer nanga oyo natiaki parce que concealer nanga oyo natiaki ya mibale eza mwa mai soki mpona evanda bien na poso mpona ebimisa couleur kitoko kotiaka mbala moko ta probendi tika yango evanda na poso ata mpona 2-3 minutes apres yaka soki okobenda yango tala nde evandisinga poso ebimisinga bamwa couleur wana bomoni elongi nange ebimisi couleur na se ya miso ebimisi bamwa couleur bomoni ata nasombaki poudre na ngai oyo ezali ya banane ya Fenty eza première fois ke nasalela poudre na ngai oui nazalaki deja bapoudre na ngai nangaki esila avant ke nasalela poudre na ngai ya Fenty nasepeli vraiment na cover nango bouteille nango eza vraiment kitoko ekofungola yango mpe eza bien nameki poudre ya Fenty oyo eza poudre ya banane na balibelle dame nazalaki vraiment choqué I was like wow nazoki na ntango ya Black Friday yeah nazoki na 18 livres comme ça si je me trompe pas mais quand même na prix normal eza quand même moins cher mais nga nazoki na ntango ezalaki ba Black Friday ezalaki 18 livres et là nazalaki vraiment décidé Fenty well done poudre oyo basali yango vraiment kitoko evandisaki nga make-up na nga kitoko après wana natiki poudre na nga banane na se ya miso evanda e nabiki nataye crayon na nga nasala makiki na ngai nazotaye makiki na ngai donc voilà wana naosalela crayon na ngai ya couleur ya chocolat naotaye makiki na ngai très bien pour ke bobika makiki nde ezalaka clé ya make-up so makiki no ebebi makiki evandi bien te omonaka kelongi esalika mwa forme ya kotengama donc makiki ezalaka vraiment clé ok donc voilà après wana naye kobongisa makiki na ngai nataye yango bien comme bomoni na concealer na ngai ya LA Girl ntango natayaka makiki na ngai balibelle te ezalaka vraiment cirque namemi vraiment miroir pembe naomimona nayebi kuna mposa te kona mona mosika namimona vraiment très bien ke makiki na ngai tayami nde naza nango mposa ok apres wana nabendi concealer na nga comme bomoni e wana soki nakokota na misu naosala palette na nga oyo j'aime bien nayebi soki mba compagnie oyo te ezalaka
naposani nkombo ça fait longtemps ke nasala video ya make-up, ça fait longtemps ke nabosani belle dame. Mais eloko naosala nazwi couleur nanga oyo nalakisi bino ezalaki couleur lokola ya mwa marron ya mwindu wana nasali nzela comme bomoni nazobenda nde video ezolakisa bokomona nde misu nanga ekobima. Misu nanga eza vraiment simple mais eza bonbon. Belle dame naotika bino botala misu na biso ndenge ekobima na video. Ok, tikela na commentaire na se comment omoni misu ya la rose. Voilà ma belle, wana misu nanga esili et palette nanga na vraiment 100% recommandé na moto azoluka palette mpona biso bato mwindu. Palette wana ozala dessus te, okosalela yango na moi mpe okosalela yango na journée, pardon okosalela yango na journée mpe okosalela yango na soir. Donc soki ozoluka palette somba palette oyo okozala desi te. Donc voilà, après wana nazwi sikoyo na elongi nanga nazwi poudre comme bomoni nazobenda elongi nanga na brosse wana mokie, nazobenda place natiaki banda na poudre wana ya fenty mpona evanda nga bien. Ma belle tala nde elongi nanga place natiaki banda na poudre fenty nde elongi nanga ebimi lisse. Poudre oyo nazorekomanda yango banda na poudre oyo belle dame nazorekomanda yango na motu oyo azoluka banda na poudre okozala desi te, eza vraiment qualité kitoko. Donc naopesa yango 9 sur 10, eza vraiment kitoko, nazalaki vraiment choqué. Donc après wana nakoya kotia sikoyo oyo ezali fard à jour et moi j'aime bien fard à jour oyo ya marque na sel. Afin naza na fard à jour oyo ça fait même 5 ans belle dame, même engengiseli oyo naza nango plus de 5 ans. Engengiseli oyo boyebi yango ya marque Deposit naza nango plus de 5 ans belle dame parce que nga atia maquillage chaque jour te, natia maquillage heure nyonso te, ça dépasse maso nazobima. Donc soso biloko ya maquillage na ewumelaka, donc nga vraiment biloko mosusu ya maquillage nasalela même esu te. Eno belle dame ako kotia engengiseli naye kobenda elongi nanga très bien, après kobenda elongi nanga na poutre nanga naye kotia bambuma nanga nayebi te mpo kotia bamadodo ya mwindu bongo. Tikala na commentaire na se belle dame mpo kotia bamadodo mpo nga na madodo nazalaka na deli dodo nanga na samba nga na likolo ya misu nde bomoni nga. Après wana naye kosala sikoyo naye kosala oyo ezali babenga yango suni wing line, je pense eza wing line, isn't it? Nabosani nkombo nango. Donc natie nzela nanga likolo ya misu napakoli crayon nanga na se ya misu nakoya kotia sikoyo spray nanga. Nalinga spray oyo nakoya kotia spray nanga ya L'Oréal Paris. Spray oyo ezalaka bien mais seulement ke ekangaka poso makasi. Modele ekangaka poso belle dame nakoya kotia colle na elongi ti. Nga azala so napakoli yango bongo napakola encore spray mosusu ya compagnie mosusu mpona esalanga mwa poso pete. Après kotia make-up spray nanga nakoya kotia sikoyo oyo ezali babenga yango so nini mascara, napakoli mascara nakoya kokota sikoyo na monoko nazodessine lèvre na ngai na crayon na ngai ya chocolat oyo eza NYC, yeah, je pense NYC. Nakoya kotia mpe gloss na ngai ya NYC eza ya mat mais mat moko ya pete. J'aime bien combinaison nango mibale nde esalaka, esala vraiment lèvre kitoko. Soki olingi okobakisa gloss likolo, soki ozala mposaki ozala na gloss mais nga azalaki na mposa gloss te, namoni comme ça mpo na nga c'est bon. Donc moto asalaki nga perruque na nga ezali Yoyo Hair Boutique, nakendaki asala nga suki atiaki nga suki kitoko. Perruque na nga oyo eza baperruque na nga ya liboso oyo asala nga na anniversaire na nga ezalaki ya 33 ans ke oyo asala nga perruque. Donc lace eza liboso ezali lace oyo eza HD te mais modèle perruque na biso evandaki liboso evandaki comme si ke lace eza HD mais eza HD te, eza baperruque ya liboso ke basala nga chez Yoyo. Donc adepose yanga bino nalinga eloko nasepela perruque oyo eza couleur nango ezalaka vraiment kitoko nayebi soki Yoyo ke fois changer nga lace fois komisa yango lace ya HD liboso parce que nalinga perruque oyo mais couleur nango
j'aime vraiment. Donc voilà, comme mon make-up nange sili et bimi vraiment de na linga qui simple kitoko donc ebwakinga na suki pe likolo nango ebwakinga et voilà na biso na tango ba accessoire bika ke nazo bima na kola taka ba accessoire et ça la ka bien ba les belles dames là nazalaki na eloko alto inanga o ya Valentino donc voilà j'aime bien ça fait joli na nango ya munene ninga Valentino mingi ne te tu en commentaire na c'est griffe no préféré na bloc mato ezala nini na ninga Valentino ça la ka bien tu na muloko moi chanti mo bo mukie na kingo sala commentaire de bokingo lito imba mo lito ezu valeur ba les belles dames lol donc voilà yo kanga pe fier et kezongi na binzombe na pour ça kana OK ba les belles dames là na sisi maquillage nanga comme bomoni et nazokende siko feti donc voilà et bobi que les deux appellent Saint-Valentin ba happy Saint-Valentin na bino nyonso tout donc voilà donc on pas kola o ezali crème nanga ya Versace donc pour moi tu peux parfum moi Versace sur la parfum nango et na linga mingi ko chape crème nango pona ewumela sur la parfum ewumela Versace on sait ezali cristal noir donc cristal noir ça vient comme ça I love it na misala cadeau ngamoko ba les belles dames I love this parfum et yakina o ezali mafuta nango et yaki pena savon nango donc na sokoli nango et na pakoli mafuta nango et là non tu suko parfum nango I love it. OK, le cas de des fêtes, baby que ça Saint-Valentin tombe solo na week-end. Donc voilà, rien à dire. Bah bisous bisous. Moi on a eu cadeau dans Saint-Valentin, moi on a accepté ezate. Non, on a eu fleur dans la thé, moi on a accepté no payer ezate. OK, bah les belles dames. Donc voilà, là tu pour la parfait. Tout le monde sur la mbongo. Donc voilà. Ouf, it smells so nice. Muto yambara na minute muto peut s'en bisous olingoti kangate it smells so nice donc voilà tous les deux comme ça bombe 10 parfums nous recommandé on a muto alinga parfum 10 parfums aux à la décité pesa vraiment belé et là non mélanger on le quoi aux à la vraiment sweet ils la nice mais c'est pas vraiment sweet et non mélanger on a aux à sweet il y a Jimmy Choo donc voilà beaucoup de parfum là Jimmy Choo on a fait on a bino non tellement qu'on a pas quelques parfums dans style là ka parfum mon côté donc Jimmy Choo nanga je pense que ça aux à qui 120 non 125 ml donc 125 ml c'est beaucoup ça avec Jimmy Choo pour na esa la ka solo kitoko. Ok, bah na bijou et on a bijou parce que éco baby ça va bijou donc au tcha parfait na linga mingi ko tcha parfait pas ngena tcha ba ce soir nanga mais voilà na tcha qui déjà après que tcha ba ce soir et na retient les sous OK donc voilà bah les belles dames look nabiso c'est comme ça et ceux qui n'ont pas salingango ils allaient yo hair boutique mtachenga ceux qui n'ont comme ça laisse nangaza HDT mais ils allaient laisse mon corps que HD bima ils a transparent avant ya HD et alake et mi qui tout bon maquillage nanga comme bah les belles dames na robe nanga ils allaient robe la belle barnette et bah ce soir nanga misus na tché ils a bah ce soir ya Julia bijou on a tia Julia op ya Julia donc voilà. Et nous les belles dames bon mon look nangai ceux qui n'a bimi pour là to comme on arrête pour place to qui nous a moi musika presque 2 heures de temps qui n'andako ah non les belles dames place to qui nous a musika donc faut te déposer pe n'a pas grande sœur après OK donc voilà look nanga c'est comme ça I love it dress nanga vous voyez bien vous allez dress il y a Bella Barnett comme c'est la télé rose ça la code promo na Bella Barnett ba roba kitoko qu'on attend tous autres qui na ba Mother's Day you know Father's Day ba ten ko nous avons ba robe nous sommes na Bella Barnett na tanga ba sel obimisande yango de robe nanga bana na zuango na ça dans la vidéo mais la première fois que na bimanango comme sortir OK au moins na simanango c'est vraiment joli robe encore vraiment simple mais c'est joli donc ba mi te ba les belles dames mona let's go bienvenue sur Maman Show les belles dames OK bah les belles dames là ça nous look nanga de robe nanga Bella Barnett comme on mona mais malheureusement na vanda qui na voiture et bendi na basinga oh my god I'm so disappointed mais robe nanga c'est comme ça et chaussures nanga eza ya Asos ça qui nanga donc ça qui nanga eza ya Colgate ça qui nanga c'est comme ça comme tout le monde jaquette nanga eza ya Caroline
Donc voilà, c'est comme ça. Voilà ma belle robe qui est vraiment jolie, surtout na sima nango, rien à dire. J'espère que vidéo oyo sepeli bino les belles dames, que vous sentez que vous allez abonner, que aimer vidéo. Bisous, bye.